Sali bande konyoso balandaranga. Shalom pona bana nzambe. Kimia na mokonzi sumasia ezala partage na bino. Na tongo na lelo na lingi juste na ebisande komoko ke message nyonso oyo aux yeux de la part de l'Éternel ko négliger yangoti. Message nyonso nzamba lobeli yo na nzela na ndoto tango zaki ya kolala zwa yango a considération ko négliger yangoti. Parce que na kata maloba na nzambe Bible lobi na biso Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais eza l'homme de azwaka garde te. Donc zwa garde à partir makam nyonso oyo loti lelo to onzamba lobela ko na nzela na bandoto zwa yango priya kaponango parce que oyebite pourquoi Dieu t'a révélé peut-être complot mo bopezo salema pona yo alors nzambe alinki otelema na mabondeli obondela tamsu lipamboli moko pezo ya pona yo alors nzambe alingi o garder toujours position ya malamu po o rater lipamboli wana te yango bandeko nanga vraiment na eko encourager bino na tongo na lelo bandeko bolandaka kombola bopeto na eko encourager bino na tongo na lelo ke message nyoso yo ko soit de la part de l'Éternel zwango à considération ndoto nyoso kolota zwa yango à considération lelo toza le 17 août 2022 donc tongo malamu pona bandeko nyonso oyo babimi bake koluka nzamba pambola mokolo na bino bo passer une agréable journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit à la prochaine numéro. Kobosana bandoto na yote. Kobosana ba message onzamba zolo belayo na nzela na bandoto kobosana yango te. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine numéro. Bye bye.